nga bazozela nga na finga bakokanga te seke ngai na oloba bolamu to mpona nde naza boye lelo c'est grâce à Jésus de Nyonso ozokopa bato ozotanga na nga nalingana émission na nga batanga bastar kotanga bato batambola na baketch te di lelo 1 million de vie eza na $10 un cas eza na $10 sectionnariste matadien bolela la moni matadien mission ozotanga bato bazala na basuccès te bato basila na bango mo te kozozongisa ye mpona na micho designer nde mtana na actualité tolobi Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un petit stade. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo à solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good, bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs de notre chaîne YouTube, avec votre humble serviteur, le tout-puissant Gypsy Mbimi. Vous allez que belé bafay nanga ya kosenga na mbela bino artiste na bino designer, autrement dit l'apôtre. Na apôtre tokolo belela tout sauf rien. Ba big dédicace d'avance na Mati Kasongo ya ba Mati, Trésor Fazil Lino Emma, Lori Banza. Artiste bonjour. Ouais, bonjour grand journaliste. Bonne santé artiste. Ouais, santé super à l'aise par la grâce de Dieu quand nous écoutons c'est ça. Artiste ya bafay namba za ko se plaindre belé vraiment. Balobina tout non pourquoi le jet set. D'abord on appelle sinon mbote na ba fanatique tout au balinga la bonne musique, ba fanatique tout au balinga tonton joli designer le gogobel apôtre. Bon ngai na longwa jet set les alara ke mona moni ya koki mona moni fa ke no luka fam alko luka vine ibanda quoi. Asala pe foyer na ye. C'est ça qu'on a longo jet set na longo jet set na ndenge ya mabeki. Na longo jet set na ndenge mona moni ya koli na moni ke na komi capable na longo na sala orchestre na c'est ça. Pe na za bon terme na ba collègue na ngatu na tiki kuna orchestre na za ba bon terme na groupe na biso mo ba jet set. Papa na ngape Jésus de Nia sepsanga na komela ki ke papa nga na longwe. On a préparé album, on a préparé single, et puis ma album non. Makambo sali ko ba mise belé ba loba ngote. Mais tellement je suis courage, j'ai obtenu un message kolongwe, ma bonne chance quoi. Papa nga d'appeler ça la bonne chance, c'est ça. Pourquoi ba bien encore apôtre? Ba bien nga apôtre nga na outi pas Jésus de Nuance. Nenga papa nga zaki Jésus de Nuance nga na apôtre. Le premier apôtre de Jésus de Nuance. Si. Apôtre, au sali combien d'années pas faire? Bon, on a sali 3 ans. 3 ans pas faire. Kini o pas faire oyo oyembi o ekanga o esala ke yo ebana. Le sala na ebana na imana fautif na imana nzembo ya maka uzu mutamakambo. Moni Jésus de Nuance à la star mo OK. Soka yembi sofu ba yoko monde entier. Les abongo disque ya Jésus de Nuance c'était comme un monde entier. Monde entier quoi. Ngana imana fautif. Na fautif. Est-ce que vous savez la biso vocal ou emba na fautif? Nesha komi shome ya bilengi ya kana zize bombo na ngambara ya suga mama bando zolinga ye ndelezi biene ye tsama sala sata pararati kenedi kambala muji wa dollar mbebero ansheri nanya meliango
yakana yembela yota wawa bébé artiste artiste mais tozalaka na rubrique moko na émission na biso tobenga ngo raison. Est-ce que toko tout non question raison? Pourquoi pas? Artiste mais babi pourquoi me rankiner fort comme loba n'importe quoi na TV leader. Bon ngana komine rankiner te zande nini ngana mona Jésus de Nias o usaba jeune Jésus de Nias on charge na. Omoni Kongola ko moko préféré Kongola ko mo linga moto soka longwe fa finga. So nga bazo zela ngana finga ba ko kangate. C'est ngai na lo babola moto pona nde na zabo elelo c'est grâce à Jésus de Nias. Nde na zabo elelo libanda ne zabo mora no za libanda parfinaire ezana palais c'est grâce à Jésus de Nias. Nde na sali mouvement c'est grâce à Jésus de Nias. Outina orchestre matadi. C'est grâce à Jésus de Nias. C'est que ngai na ozala toujours reconnaissant. O o sala ba jeune Jésus de Nias charge na. Si si. O pa ko meka ngai o charge na o charge na. Moni musique singa musique faut la yuma te. C'est ça quoi. Tellement nga na zaboye pa ko sala ba jeune Jésus de Nias on charge na. Ezande ke lo choquer ba collègue nga o tu bango pe ba longwa e pa Jésus de Nias ba sala ba orchestre lo choquer bango. Bazana actualité te. Si si. Ba yebanité. Babeta biloko esimba te ko tellement nazo les gars na TV nazo lo ba ke ngala la parmi bana Jésus de Nias o sa fête Jésus de Nias kuna génique na biso calcul nzambe to bimisi batutu bazo benga bazo féliciter nga génique ona calcul nzambe moni ngala bimisi na génique kuna na kala ba vie na biso kala ba bando bana na ba générique mais ba ya lo ba bebise komi ya longwe rumba nga seulement na posa carrière solo nga na bandi na générique quoi générique wana ezane décollage na nga base la rumba remplacer Zoya remplaçant na clip na ngoto sa mandam na Dubai ndam na tiaki c'est ça. Si si. Artiste question na biso ya rubrique ezali que yebisa biso vraie raison oyo na Robin Boyo Canada. Na lobaki na otanga lisusu ba kombo pusa mamiko na lobaki na otanga lisusu ba kombo ya ba musiciens o déjà ba tcha bango ba croaté. Amiseo déjà bakufa déjà na tanga suna lobela mama na bango to moni ngane ngana za boye ngana yemba ngana za chanteur moni ngai na za mona Jésus de Nias oya ko meka papa na ngaso le 4 après 6 mois après 5 mois ndenga na zongi boye ezongi ozo comprendre ngana concert ki ne mona mai atika loba ko moi Jésus de Nias na TV a travailler non na lobela la combat Jésus de Nias aloba ngo déjà o mona teka loba déjà ba combat Jésus de Nias na ba aloba pona ba vie au moni na place vie le 1 million de vie ils ont $10 un cas ils ont $10 c'est que ba vie wana o bango bazo sala wana bazo somba ngo musique congolais le baby pona ba jeune tout ba komika ko somba ba vie ba ko molobela ba vie na place ba travailler moi na mai pendenge za bongo na lecta ki ene na bisaki atika koloba ba komwa Jésus de Nias moni biso mo bana Jésus de Nias toza yene nga za bongo ayebi ko yemba te ayebi ko bina te bablo ne o sala kani za ba décaler wana générique te mais ezo simba pété ozo comprendre ndenge ezo simba lisutu yango akomi na posa adiembelaka parce que soko ngo diembela ndeti Jésus de Nias ko simba te pona biso mo bana Jésus de Nias toza wana moni bango tu bana Jésus de Nias to balongwa o comprendre bango tu ba fingaka bango tu baloba ba n'importe quoi vous comprendre pona ta ba monsieur zata monsieur éducation ya famille ba tu monsieur zata monsieur éducation famille tant monsieur ndenge ba botela ye quoi ngane za boye mwana mai na ibisa kende atika koloba komwa Jésus de Nias ça qu'on travail a bon savoir vous comprendre na mona ki batinda tina ba tuna ba finganga yende nga za bongo na leki na kuyemba na leki na kubina na générique na nga eza kitoko kolega yaye a raté omoteke na bisa bino ke na koyana ko benda batutu basala na générique batutu basala ba je pona Jésus de Nias na ko benda bango makolo moteka bimisi générique ne eyo kana te c'est ça quoi eyo kana te calcul nzambe za likolo na minute on a pesi merci na ba fanatique tout o bazo consommer calcul nzambe o pe bazo benga nga pona ba yebisanga courage quoi c'est ça leader mais to sali pe constant bino na bino bana ya fere bo boma na makasi leader ndeti journaliste matadien bo lela la moni matadien monsieur otanga ba bazana ba succès te ba basila na bango monte ko zozongisa pona la mutual designer ndem tana actualité ba to lobi bango par rapport que bino boza bana ndako moko leader comment boko zala na ba kere non muto tangi kombo na ba yebi ete
nde bato baotala biso bayebi ye ata te ozokomprendre ngana motu kobetela bamisi na matadi boma kuna nasali bacarnaval plein akrake ozokomprendre bayebisi biso moto otangi kombo bayebisi nga natikaki masa ne pichu na matadi bayebisi nga moto otangi kombo na c'était locker c'était locker na matadi ayande kina zaki ni mwindu ka ndeti bampo oyo boye ache ambi makasi akepa wege simbite ayepa Jésus de nia sa okelema ozo comprendre à part ça moni teke moto otangi kombo bimisa ba œuvre belé esimbati eyokana te ayebi ko yemba te azana musique te lo ozo sala bango pasi pona ngana zo reverser bango ke barata leader mais yo ozolo baka yango bazobenga OK yo ozali oza rancune sikoyo sotolobi na Jani Pacha bolelina ye kutu na yebi te moni ko zotanga no bato bayebani te tout sur la mingi Jani Pacha pa betelo ne moza sur les marché wana tube ne moza ça ya bino boza bato ba YouTube bino botala ga YouTube botala totala vraiment TV fanga no vendre la TV no mona ta eloko na bango te ba moyen na biso yebana na TV ozoko pa bato zotanga na ngala ngani émission na batanga ba star kutanga bato batambola na ba catch te kutamba bato tamusuta vandi vina pona bongisa champ abule ne ga mila C4 si ozo comprendre moi c'est designer calcul ensemble génie calcul ensemble et bimi déjà merci na ba fanatique to ba consommer calcul ensemble bana braza pe bazozela biso na utaki matadi nazo ngasuna kende braza na uzonga buna ko sala ba remplacer na Dubai na Turquie c'est que nazana calendrier moko belé quoi nazana ta ba musicien mikete nga votu na nga bandeni votu na nga ba inosbi solo zo comprendre nga votu na nga ba inosbi ba vena biso faire gola Jésus de Niance ba musicien o ba yebana te muto ko totangi ko mwana yebana ne leader tomoni obimisi batu mo sur le marché est-ce que des jours bandi ko zo ba retomber na mais non ebiso que générique na ngi simbi calcul nzambe pas batu ba obenga nga ba ozebisanga félicitations designer générique ne simbi bana tu ya Jésus de Niance o ba longwa wana ba osala fierté te yo ne mto sali fierté ko kipe bango te ko tanga ko mona bango te pona ba yebani te zaka bana Jésus de Niance mto sali fierté zaka yo leader kangai bonna ni susu akina na ba mise matete non que ce n'est vendre stabilité ndeti na baza pas même ba yebani te mto zotanga na yebani tazaki locker alaki locker na matadi azongi ne kina cheka moi mbi ya komi musicien. Merci de nous avoir suivis. Donc, leader, okolo banini na mot de la fin na yo par rapport ya émission na biso promettre la fin na nini. Mot de la fin na ngizaka ke ba fanatique base la remplaçant ezoya nzembo na biso remplaçant. Nandimi opoyanga ta jona kozwa na ngai remplaçant. Mbebe pa ko remplacer. Remplaçant base la remplacer zo na 400 noimba. Na kati unaimba singa famille benda na kae kata na kati sheria ta okei nangoluga moto mosusu pobolingo noezo bo wangai basi la calcul nzambe apôtre niveau na yembi na calcul nzambe mais ba fanatique balinga na oleka unaimela bango ta banzimbo wa Jésus de Niance ça moi bien leader ça la bien so nema ndeti nzembo je me choisir moi chanson à Jésus de Niance pour ça la moi nema ndeti Trésor chimbalanga talaka na ngai oh simbelinga mbelipo ninyo ngana maboko na simbili sala ya soso kombananga jiki oya yo eza kobo mesa chimbalanga oka Niance mundu mususu anotenga komoso yambi awa makele na makela ya melondi nzinzi c'est ngana za mona oya Jésus de Niance oloke na école bana bakina belé mais les premiers na ba les derniers pe bazala parce que ngana mona oya na zuma ile ba Jésus de Niance c'est ça quoi ako pesa ba moto pesa na profiter na pesa ba moto na numéro na contact pour na ba tutu ba na posa ba benga pour na conseil pour na ba somba nzembo pour na ba dédicace ils a plus de 143 85 47 97 228 plus 243 85 47 97 228 na pesi mbote na staff na mobimba calcio masando ki directeur CG Ewing Sediko Bilele Emporio mwana ya yolo maître Beni na pesi mbote na Patrick Malavengi Baoba na pesi mbote na Kim Resbila o Suzanne Kifumu mbote na
venangai Tchachombala Kashoki va diamé belemi on l'a même ta designer va changer d'un côté c'est ça. Leader, merci non vraiment un passage dans l'émission na biso. C'est gentil. Merci leader. Yo pose ça l'émission no bien quoi. Dans la émission non ça va. Vraiment leader, merci. Vraiment merci. Merci na Matika Songo, Matia Kasongo TV. Merci na Trésor Fazil, merci na Francine Kikasa. Merci na Linoé Mamutambong Wasika. Merci na caméraman le plus célèbre Glody Kimana. Merci na Baron na Grèce, merci na tonton Benoît en direct de Washington. Merci na tonton Anthony Wangio de Paris. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Matika Songo TV. Restez vraiment branchés. Bon koto. Bon s'abonner massivement. C'est Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belé. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Oui, na bango Matika Songo akufa. Batwa keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet